nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde entier. Mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko, bainformation ya bien, musique ya malonga, yaya mwasi, papa mama. Oya ko s'abonner na ABC1 te yaya façon na ko papola ye akolapa. Boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. ABC1, c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Mbote na bino bonso baye bosomba fidélité pona kolanda émission Tolo Belamboka Congo na yango bande ko balandi ya émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino betika ete kimia nzambe tata engela o mabota mabino kolala kolamuka ezali bongo habitude te totondo nzambe poeta azali malamo nzambe languya abateli biso lelo tomoni lisusu tongo ya lelo peto bengami parmi bato la bomoi pambate bayike pe bakufi biso toleki bango na lokote basambelaki penza komba bazalaki pene elike ya kokoma mokona lelo talatina esengeli ete bisika nyonso bilo bozali na bomoi na bino bolobaka ete Yesu Kristo nde moto ya yambo na tombeli bilo lisusu mokolo molamu pe kimia ya mokonzi wa biso Yesu Kristo eingela o mabota mabino baporamento angolano mbote na bino bondi ya botarde bonoite la reine Olga Lompinga na mokitani yo Florence Matondo Mido pe polanini te boli potiolo ngai penza na limbisaka kasi nalobaka vérité ezali bongo bokabonité ata koma bezalaki ya yo moko kasi lokolo komelenga mbote boli potiolo na zongiseli yo mbote na yo esika nyonso ezwami yo mboma ya soda ya makasi CPI mbote na yo kasi lokuta ezalaka penza elembo ya malamu te mboma soldat ya makasi CPI soko za lelo kote ekolaka te bande ko balandi ya émission Tolo Belamboka Congo bisika nyonso ezwami bino mbote la bilo lisusu nalobaki na bino ete nakoyebisa bino maemanso mazali koleka la République démocratique du Congo pe bozali komona na betando ya biso ya ABC lolenge kani bana mike bilenge bazali komo défiler batata ba mama na bemission nyonso ezali koleka ala ABC bazali komo lobela biso makambo na lolenge oyo bango bazali koyoka pe na lolenge bazali komanyola kasi na yebisaka bino émission ezali ya réflexion bo s'abonner massivement na ABC bande ko bangai ezali penza pasi pe maboko mona moi mongongo yanga ya moi kokauka nazali penza na moi fefele pa angine obino bolobaka ezali kotungisa ngai kasi lolenge na lobaka ete ba congolais esengeli bozala katango nyonso na information ndetala ata ko pasi ata ko mongongo ezali malamu te nazali kaka komo forcer ndenge bolobaka na lopoto po ete na yebisa bilo peto solula bande ko s'abonner massivement na ABC pasi pe mawato zali pe la babone ya biso bayike kasi babone babiso bozali wapi po botela émission sengele ezwa mikolo na ebite bozanga ka ba mega ezali eloko nini kasi bolandaka émission po botuna kanga mituna te ngai pe nazaka pe la mega pete kasi tango bino bozali kokota te bozali ka kotuna nga mama oseya likambo boye te na tsaki émission to benga na bobengi te bo s'abonner bokomona be émission lolenge bato bazali koloba botuna kanga fonction ya makambu pe botuna kanga ite bokoma kande ba commentaire wa bino na se po ete bato bayike bazali kolanda pe batanga bande ko bangai bolingaka ya solo ekolo wa bilo Congo to pe bozali ko sepela po bozali ko lia to pe bozali ko sepela po bozala facilité ko soba mituka la bambongo ya ba mikili ya bapaya kasi bozali ko yoka pasi ya mboka la bino te bande ko langai Congo ezali ko pela moto pe ko zika Dr Gilles Chibwabwa Congo ezali ko pela moto Giwanzambi na molongani wa yo Sylvie na Pays-Bas na pesi promedi ba bon rétablissement boye bisaka biso pendenge ni ezoleka kaka to bengaka te bande ko bangai na Congo ezali pasi pe mawa ba congolais moto esepeleli bango kasi bazali ko zika te ba congolais bazali ko bika ndenge loba mona mboka Patrice
Ngoi Musoko alobi yo Congo soki nzambe te mawa ezali ya solo Congo soki nzambe te mawa bandeko babandi kobengala bana na bitelo misolo ezali te balakisi bazwi misolo te baprofesseur bazwi misolo te grève na inikine babandi kobengala bana balakisi balobi ete bazwi misolo te kala pe te bamédecin mpe bakosala lisusu grève mboka nini wana mpo moto azwa litomba na ye lifuti lwa ye esengeli atomboka mboka nini mama Chantal ayawo mpo mutu azwa lifuti wa ye esengeli asala grève bandeko na ngai bato esengeli botomboka makasi eza bino bato boza à l'étranger mpo bino nde bozovivre ndenge nini bozobikala mboka bapaya malgré ata difficulté ezali mais quand même bazoconsidere bino mutu na mutu na mosala na ye azozwa mbongo oyo na Congo eza te bato basengeli kotomboka makasi eza bino mpo bino nde bato bozali kosoutenir baboti oyo bazali ya bozonyokama bafai mosusu bazoloka bino mpo na nini ozalo na mbongo te banda mpo okende ozolona na mokanda te olalaka na yo mpe na bakondition ya mabe bilamba epai mosusu yo moto epai mosusu me na famille na yo basi baloka oyo balakeli oyo mabe bayebi ka loka okende obonga me bozolala mpo na nini bandeko banga Congolais aza konyokwama tala Congolais aboya démission tala Congolais alingaka te balobela ye yaya gouvernement oyo eza en place eza déjà ekenda moyen na attaquer yango eza te na attaquer baopposant babiso baopposant nakotanga bakombo babilo te kasi tikala lobela bino bino bato bozali kopusala kotalisa biso ete baoyo bazala ebonga basali mabe baza bato mabe banyokoli biso baboyi kopesa biso lotiliki baboyi kopesa biso mai kasi ndenge nini moto oyo aboma bandeko na yo yo keye pa na ye bokoyi koyokala nini po oboma po apeso maboko to bosala nini mutu atumba zamba na ngai po ngai na lona biloko bya ngai te bana nga babika te nakosola mutu la lolenge nini yango lazolo ba politique ezali lokuta diplomatie ya mboka na biso oyo bazoloba boye ezali mosusu oyo mpe ezali kosalama ezali mosusu bandeko banga toloba mpenza biso moko ndenge tozali awa papa oze mutu akoti na ndako na yo vizia na yo abeteli yo Bianca abomi Rebeka papa oze ata ndenge oza chrétien papa ya solo yanolanga papa oze na yo mona commentaire na yo na émission moto ya bongo soki bokutene na nzela yo kokende so bonégocie na ye bamapasa no wana akoti na ndako na yo abeti Bianca aviole Bianca mpe abomi Rebeka mpe lobi na ntongo yo okei kutulu kwete okoteli mutu wana mpe bosololi mpe sanga biyano nde tala makambo ezosalama na République démocratique du Congo nde tala Congolais mama Chantal yao tala Congolais la femme puissante bokila lokonde femme pekato mama mboyo tala Congolais Arthur Ndombas tala Congolais Jupiter Bokonj tala Congolais Blessing la reine Queen tala Congolais bande kolanga la Angola ndenge la zobisa bilo lelo eza koinda oh lelo bakoza 3e jour 4e jour pour premier jour bijou mbote na yo bako kima bijou lobi abenga lisusu alobi ezali président la bilonde Kabila po ata air moko ntango nazalaka na Angola Kabila asalaka biso je wana koma Tina Techera tomoni ye Kabila komi apesi ordre nakutela basoda ya Fabo baye mpenza balandinga alobi tia DS 20 napusani bayebisenge eza biso te ezali président na bino ndalobi to refule bino kasi mwana mboka Joseph Kabila nini okozwa bato bakimi mboka mpo nzala ezali batikeli yo mboka olandaka bango mpo na nini soki barefule bango batondi awa nde esengo na yo baya komela mai ya tiyo oyo ya mabe oyo biso bato tozomela yango awa ezopesa biso bapulupulu ezopesa biso batifoide ezopesa biso bamalaria tokozwa nao misolo ya kokenda baminganga te tokomi kokufa lokola banyama sikoyo tozonga lisu liboke
liboke na le tuluku ya bato bazali bokoki kopesa bango solution te bozwa lisu bobengisa baoyo bazala bangola baoyo bazala ba Brazzaville bakimi nzala boyokaka soni teke bato bakimi eloko mosusu te bazokima nzala moto ateki mai na mboka bapaya azwi mwa kpanga akangisi mwa misolo waye mike mike asomi mwa ntene ya lopango na ye mazoteka ka mai na mboka bapaya azali kotambwisa biloko baye na moto akei kobela katongo midi pokwa azwi mwa misolo mike asunga libota na ye kasi yo kani na ba Lorenzo ngo bilo pe boza bato lokuta yango lezo sebilo ba Congolais balobi 9 pays frontalier et sangala po bengala kabila nyoso ta ba Congolais botika litania koyoka ba mindele basi balonga nzala bino na bolongi yango te tango bino bozoza la sima mindele ndela zokela bilo passe adage balobaki politique ata yo beti yango karame eba politique ko s'occuper na yo bolandi le tando eke bana mike baye ba mi bengi les jeunes face à la politique congolaise n'époque na yo salaka yango omoni ko pesa ka mutu chance o tika na ona pesa ye chance bande ko na ngai botike loko wana za malamu te ozo pesa nani chance ote namoni kaka pona mawa loko to sololi na eboye en tout cas na pesa eno chance ta muso ko changer nani nde ako changer ozo pesa nani chance ya nanga soki chance faki to pesa Mobutu o boleli lelo pa kufa soki chance faki bo pesa ye chance lelo boni bo pesa nani bolingi bo pesa nani mutu autaki na ye na kozala nani kombo yango terme yango bala matete bato bayebi yango tana komi na matete la moni lejo ba Kadhafi yo lingo pesa Kadhafi chance Kadhafi opesi ye chance Kadhafi opesi ye chance sikoyo tala bato bolingo pesa chance tala bato bolingo pesa bango chance akei kokutana na bapaya banani bao baboma biso ebele bao baviola biso kasi bato wana nde bali bapesa sous chance la kotanga langa bakombo te po mutu moko alobila ngai yo mama Oseya yo ozotanga ka bakombo ya bato tanga aka malamu tikala boya nanga po intimidation ya Kongo loka babaninga Oseya bokoya koyoka pe Oseya akei me nasepeli kaka mpo na yo mwana mboka pe ya FCC olobila nga longonya mama Oseya po ete musala ototalaka yango biso so tolobi olobaka mabete merci papa tika nzamba pambola yo olobaka pona ekolo ndambo bozomona kela solo ba mabete me ndambo pe ya mitema likundu bazolinga nde babomisanga me nazolobaka pona mboka pe na ina loba eloko moko afalalakisa bilo video oyo mutu moko abengi ngai pona kolobala ngai te naliaka misolo po invite leka na emission ya ngai bapesaka nga misolo lokuta nazoloba yango kabuya l'homme puissant azali nazoloba yango nakoki kotya Jerry Mbulu wazaki cordon na ngai liboso témoin po ye kuta tombokelaka ngai na likambo oyo alobi oyambaka bato po yani bapesako mbongo te nayebisaka ye émission na ngai ezali ya mbongo te na tie témoin natangi la télévision ngai nayambaka bato po na mbongo te le pe oyo ma patron azopesa nga yango nde nalobaka ezosuffire mpo na nga pour le moment mpo nayebi ke petit à petit l'oiseau fait soni ndenge bino bato baye le boloba nabengaka moto te kabuya l'homme puissant azali soki nasengaka mbongo me nakozala ndenge aza boye te me mpe kabuya kozala ndenge aza te mbe tokoki tozangaka ata biloko mosusu ya mike te ndekola ngai kotyanga babiloko wana te yo benganga te olobi olingo oleka na émission nga na taxi o facture nasalaka yango gratuite mpo na koede population congolaise mais bobosana te ke chaîne o mokolo nango mpo afungola yango afuta mbongo bamateriel oyo efutama na mbongo ngai mpe ndenge nazoloba boye apesaka nga mbongo mais mpo na émission oyo tolobela mboka Congo je me suis sacrifié ya koyamba tout congolais apesaka ta infra te et puis ngai moko na se déplaçaka na transport oyo mokonzi langa Chantal ya watindelaka nga mpo na kokende verbe invité mosusu mpe bapesaka nga eloko te epreuve ane botuna mwana mboka prophète du peuple Ngefa na saine bémission apesa nga combien botuna ye abengaka nga nakendaka ti kuna na Gombe na saine émission na zongi apesaka nga secret apesaka nga eloko te
parce que émission na ngeza itolo belamboka Congo mais ça kaka la be émission ba chaîne congolaise awa na mboka la biso avant le kana ba osenga mbongo avant on le kana ya pamba soko pesi $30 te $20 te ko le kana te mais moi je le fais pas bon impité ngate bato ya pe perdre so bozo ya ko le kana te po bozo na ba argument te si vous avez des arguments boya bo le kana ngala za contre bilote na lingi pe bo combattre position en place bo la ke ba baza bato lokuta mais na musika te na ba téléphone bozo be ngate boyaka aboleka l'émission ngala senga mbongo te yaka koleka loboso lo bapola mboka nao mais nakolo balokwa ba pasteur évangile est gratuit mais l'évangélisation mais quant à moi je demande rien musalo to sala na futa ka transport musalo to sala pour la belle boy faut mbongo pour se pela ngaka ka yo tango mona nga na lati mo la mamo ete o seya ba journaliste ngo bazakande boy mo yebite ke fo mbongo mais tu maquises les logos la salle gâté na les canons na ngaka na répondre ponga la lobaka soko le bilanga le kamfona répondre bande ko balandi to landa vidéo on a l'accepté bo opposant la bilonde baza balokuta mwana mboka Sami Badi banga zaki opposant aye ya salaka li sukulu waye nazo zongi c'est la Sami Badi bang po atala yango malamu a insulté ki mwana mboka Joseph Kabila na koloba ke il est étranger tango ba ndako koloba maka étranger mais mwana mboka Joseph Kabila ataki premier ministre mwana mboka Joseph Kabila abakolier cause la premier ministre lelo Sami Badi banga che mongolo toye na présidence moto ya boye boko voter moto ya boye boko voter Kabila l'homme puissant Kabuya l'homme puissant chano vidéo ya Sami Badi banga bongo to zonga ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. La loi doit être la même pour tout le monde. D'abord, premièrement, ministère et la justice. Il faut ministère et la justice pour suffisamment outillé pour l'ande la bataille. Tout est le macaque à la macamaba dénonciation. Parce que tous appels à bande comme sous la nationalité à un pays frontalier. La nationalité à un pays frontalier, mais baza pe ba congolais. On a tout découvert dans le monde. Mboka ya poto loko les a organisés bozo mwana yango. Mais à un pays frontalier, ministère de la justice a aussi la némeni. Je vais encore plus loin. Ministère de la justice, il faut faire comme Matina point. Ameka abanda ko mener banquette pour na ADN. Ko ba misusu pe ba yawa batata na bango to yebite. Ba misusu ba ali ba ya ba zo pe ba komwa batata mususu mais so tali bango. Mais alors il faut banquette wana ekende ti na suka na ngo. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Steve Zao. Yola molonga no Sophie Makoma. Bolandi la bokebi nyonso. Docteur Gilles Tibwa Bolandi. Moto ya boye na lisi kulu ya lokuta. Lobi akoya ko pesa bilo projet de société. Pona oka ki opposa muso azolo balanga lobi nous biso to lingi de to yoka projet. Projet c'est quoi to boyi makambola ko lobato lingi di concret. Population congolaise à Makambola te. Naebisa ki bango jusqu'au preuve du contraire mutaza la signature de Joseph Kabila baboya kyango. Bakene na Lubumbashi. Maire ya Lubumbashi a pesi bango OK bo sala meeting. Et comme ina butu mona mboka lobi ba sala te pe ba sala kité. Ba sala kité bande ko banga. Ba sala kité bande ko banga. Yango ndeko moka tuninga lobi mama océan kasi bazo kendaka de Lubumbashi de Goma de Tchad de Kenya bazo kele ko luka nini bisika ba institution ezalinde awa na République démocratique du Congo ata komona mboka ba libérateur tango bayaki ba kota ki na ba mikili wana ba yeba ba province tango ba komi awa ba suki ba lobi to suki balakaki la biso ete ba lobi lokola bayena Kinshasa soki ba longoli Mobutu ba kokena ba pays mususu est-ce que ba kendaki po Congolo mesalaka na lokuta baye basiami awa bavandi awa po mibeko ezalaki awa alors ba opposant na biso bokele ko tambola te po ba ko pesa bino eloko wana te botika pe ko distraire population a CP na bino bo bunda bitumba awa une fois pour toutes
mwana mboka connaît nanga lobi machine ye kozala peu importe mais biso nyonso population congolaise tozoyeba ke élection kozala te botika ko faire endormir population congolaise na ba discours na bino élection kozala ba opposant boyebi ke élection ezali te pyramide na bino ndenge bosalaki yango wana nayebi ke Kabuya azala yango parce que tokendaki na meeting na bango aimé ako défiler pyramide wala botiaki bemba likolo 3 côtés mais bolandaka consigne wana bolobela population bala boko botika kokosa biso botika kokosa peuple aza souffrant botika kokosa peuple aza kokotanga te hein bokosaki betele kozala bosali ba discours bino nyonso bozalaki kuna na ngambo la tango ba discours wala salami kela se kozala gratuit bino nyonso bozalaki to boyi te opposition la bilo bobimi mais bozo continuer kana maguya lokuta ba opposa boza wapi ba magui na bino ya lokuta pe ba opposa ba koti lango bobini sarabato mela maya pio nini coureza la kate congolais ko mela maya pio azu wapi azana 100 francs ko somba mai au pire hein ba opposant Vital Kamerhe Bemba Gombo Martin Fayulu Matungulu boyebisa ba congolais eloko ni bolingi ba congolais baso nyoko bile bozo lie Vital Kamerhe na ndako lozola lanzala te Félix zola lanzala te Matungulu zola lanzala te muzitu koloba kutu tenga la kenda bandundu na mona biloko tonga osala makama minene donc bala no kutu nzala bayebi yango te mais population oyo bozo parler au nom d'hier aza ko souffrir aza lanzala ba solution ni bozui ba solution ni bozui bozo ka ko faire endormir ba na ba discours na bilo balanda kabino ba embela kabino ba futaka ba transport na bango moko bozo kende bomoni ke mboka oyo ko tambola lango te soki bolandi yango bongo ah Frankie Diongo nzambe atako limu sokuno ya bala mboka batombola yo Bemba Gombo ba discours na ozolo bala biso kaka ozotombuka Bemba Gombo tolingi tomona action ba congolais balobi action et salama to boyi litani ya koloba to boyi bolakisa biso ba calendrier to boyi bolakisa biso biloko ezangi tina parce que jusqu'au preuve du contraire loko moko ezotambola te la République démocratique du Congo mwana mboka connaît nanga kangi Congo akangi tuluku ya bato bazosala ba aventure bientôt tozokenda biso na fin du mois ya 10e mois bande kolanga tozokota na novembre la 11e mois élection kozala mukolonini misolo ko uta wapi bande kolanga to solola misolo ko uta wapi o ba pesi 50 millions nani apesi tozoyo kaka ba montana na pesi hein nani apesi population monyango wapi population nazonge pala bino bozala banyama te boboya na bino balitani na bango nyonso po bomoni ba opposa ba ke kokutana bato ba boma bino bato ba viola bino yo zo soutenir ngai ozongi so pa mutu abomakanga bongo ngala ba ko zo soutenir ngai solo Kabuya lobe sepela nanga mais na moni ake ko lia landa ko enemi nanga akomi enemi nanga soko azongi pa nanga ko ebisanga discours ni kela kenda ki polo baleni gangela ngala mona ko gangeli pa linganga te ndeko langai congolais na nazu leader a malonga te congolais azana leader te congolais azaka la bato balingi ete tolanda nanu litani ya bopoza langage na bango moko bazala ngo tilelo e bongo kala te to sukisa la biso émission Kabuya l'homme puissant la biso vidéo ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Selon ma carte électorale, cette carte n'est pas une carte d'identité. On vous dit un remplacement. Non! Dans chaque pays, il y a des cartes d'identité. On vous change de passeport comme de chemise. Non, allez, tiens, vous visa eza na kati epola mboka nini oyo ya batoto ya nyama ya mbaoni kofunga biso na baningi Afrique les imbéciles, les médiocres, les voyous, les idiots, les Togolais les disent, les Gabonais les disent, les Ivoiriens les disent, les Burkinabés les disent. Nous ne voilons pas la face.
Et ça ne nous dit absolument rien. Nous allons où? Nous devenons une moquerie de tout le monde. Pourquoi cela? Pourquoi? Tout ça n'est pas bécane. Jonas Azali Koloba Bongola Motema. Yezo aponi baye koliba yangu bani. Andele nande kone simo. Simango aponi nani Yakobo na Yohana. Balobi bambisi. Alina bongo les na bango balobi bambisi alobi bozala sika balobi ya bato. Bato baye pa ngai, basangana na ngai, bazala bangai. Ba moto te. So to chelike pa moto to kolonga te. To chelike pa nzambe. To chelike pa nzambe. Nzambe alingi yo pe linga ye, linga pe moninga wa yo. Nzambe na yembia wa ya solo nzambe na ngai. Nalunga zando makolo tiki ngasani. Sapato nyonso tuboka pona zanga mbongo. Mai na kuraba kata. Mwana na kelasi babengana nini wana. C'est une interpellation. Et ça comme sur le côté, tu kana tele manalo ba ngai. Makasi na ngai te. Nous disons souvent tout pouvoir vient de qui? C'est vrai, hein? C'est vrai. Réfléchissons. Et le pouvoir que nous avons vient de Dieu? Non. C'est un pouvoir arraché de force. Et ça continue à se faire. Vous ne gagnez pas aux élections. Vous vous imposez. Par 2 fois. Du point de vue constitution, vous n'avez plus mandat. Du point de vue accord de Saint-Sylvestre, vous n'avez plus mandat. Mais vous voulez vous imposer cause. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi bolandi penza la boke binyos. Kasi discours to sala moko posa moko. Nani ebite ke lamboko to sala kala biso la makambola te. Tozo lukande muto akotelema abundi apikoli. Ndenge afdele yake. E pikoli Mobutu biso stomoni. Mobutu akimi. Siko po bosala action wana, cela veut dire afdele l'équipe de makasi. Afidèle ebaki logique te. Afidèle ebaki logique te. Metango eyaki. Ebaki accord te. Boko kosa biso ba accord nil parce que mindele bazande ko sakala na biso. Boyoka ki mwana lobi 60% ya cobalt. Ete kami nango déjà. Bande ko banga. Kasi boye bisanga mu koloni to kozongisa biloko wana. Pe ezaka ko tekama. Po bango ba bonga. Me ba kolo biloko wana. Va souffrir. Va souffrir. Que dit Zafouila. Papa Langa Chabani, Pierrot Loulendo, Chantal Swami, Arthur Ndombas, la reine Queen Olga Lumpinga. Pour un Tangolano, Tozala Bino Longo. Egosa Elogote. Badondo Lelo, Florence Matondo Mido, Mama Fololo, Cédric Mido. Badondo Lelo, Melobi, Botoli, Nzamba Kotelema. Kasi ba pasteur, lokola ba mukuna, akotanga bino en tout cas, ba opeksa la bilonga meya momote mezo kosukate. Bozo participer na malheur ya République démocratique du Congo papa langa. Osimbi équipe lokola Renaissance. O police bango le misolo wa bango baboyi yo tozo keleka na molai me bino basali ya nzambe botala ndenge bobomi mboka tanga na lobaka ba passer musu balobi mama DS ozo ke musika bozali miyibi oyaki mobola nzoto mike ozwi misolo
mais Yesu ayaki munene na trône na ye ya kiti na se akondi babaki le kuluse akeinde la gloire mais bino contradictoire bino boyaka mike bo vimbi na ba offrande la badimi pe bo expliquera ba to offrande te bo expliquera ba to dimi te Renaissance ba Pauline forfait bande ko banga bomoni ba joueur ba boy na bango ba lobo kobi biso donc bino so bozaka na molongo wana na lignée wana ya ba kabiliste ya soko vandi la pouvoir ba démissionner zate bato yo zo kamba ba boyo melobi na zana bino tina li fobo olobi na zana bino o lobi eta prophète du peuple li fobo plus li fobo égale ma fobo nde sali ka Joseph Kabila na pasteur na Yemukuna basali ma fobo longwa na Renaissance ba boyo longwa ko papa langa oyo kisi église aseka soni yo yaki na onde botei tika to ndimela bato balobo zaki no commerçant diamant tango elimo ekpai oyo kokota lo banzambe pola ni bozoli ngaki bilo ba pasteur ba rendre bino ridicule ba pasteur aminene ya mboka o longwa ko papa langa yo pasteur okela makamba kisi prouver biso koza mutakisi parce que Renaissance égale à kisi eloko esali muku na bolazo yebisa bino abetaka setela ba pasteur na yebisa biloko na yebisi po bolandaka te banganga ya kisi ba modisa bango na macho babetaka oyo ya izini moko ya place la biso moyena sala ba publicité ezate betaka match na yeba tembela tembe ba jouer ya Renaissance ba suka ki vers imana bazaki ba jouer ya Renaissance te mezaki ba fan ba supporters ne ba bete ba baila bango Renaissance a gagnaki ba pesa ki bango misona bango ebele 50,000 na ba kaze motango pesa ki ebele ba kei na prestige ko guma ba mona mboka muku na pona ko pesa félicitations mwana mboka pesa bango $200 mwana mboka landeli mbongo wana makambo lezo bisa bilo za vérifiable mwana mboka landela mbongo wana banganga wana batu babenganga la butu na kenaka na lingwala ndenge na solo babwe Adrien Viechou na yebi babenganga la butu na kitapo ba relatenga histoire na sala lango débat la bata Renaissance ya lemba ba yebi likambo la solo ba banganga wana bazalaka 7 natangi kombo ya Adrien Viechou na ponga la ngaka batu baza témoin mutasungaka bango député moko azali bakoleka pepo la koluka bango banganga wana balobi mama lokola muku na pesi biso mbongo la biso te biso na ye ya za nzambe biso tuza banganga Renaissance ekokufa pe maloba ya banganga wana ezo triompher banda wana Renaissance polaka ti ba joueur ndenge lezo bisa bilo ba boy ko ya ko beta ndembo ba gagner bango na forfait balobi muku na longwa mais longwa te yango makilanda ba congolais bo démissionnaka te ngande la osa na chaîne oso mama Chantal lobila en tout cas DSI merci na musalo sala ki osaya de la poste na monto kabwana ko bise merci mama na ko kabwana pour la za trop sur na mayele na za trop sur na mutula na kozwa chaîne mususu na ko boma ete eza yende mutula bito kabwana ngana ko tika la yebisi bino pela ko linga kana la kisa de kwa na za mayele na kozwa chaîne mususu na ko sala mais les Congolais pas démissionner ça passe ozo ko ka musala te mais au vandi wana yo moko pena conscience zo ba kina osala nga musala te et puis nazo ko kate mais lokolo ba cho ka mukonzi yo vandi na okaka wana lokolo lingika kitsa bokonzi olia ka mbongo ya boleya o vandi na okaka wana po biso to saka bangamba na yo non nga mutu lokwa ngala ko 7 ans na ko ebiso ndeko ko sakala ngate pena ko longwa place wana ubie yo benga pona ko linga te yo o martelenga la lolenge moko ezala kate ndeko na ngai bozala batu malamu congolais ba oposa babiso bato bache bilo mitema bato balingi bino nazokela ngala suka bosunga bango botika kosala bango mayele ya pelengendu ya poloso bobinelaka bango la danse di memo botika bandeko bangai ezali pasi pe maona mayema zosala na République démocratique du Congo ba oposa babiso bokoti ba réunion bokota ba congrès bokota population ça sur la poste langote to bandiko kende vers décembre bokosa biso kaka boye décembre 2016 l'équipe biso kaka boye mwana mboka vandi to fete bola do bonane mwana mboka vai na kiti na yo ko fe embela 2017 même mama pona mesalamite
2018 yango yo to boy pe boy la biso discours à lokuta po bino bokenda kolia misolo azo pesa bino na lokuko bino boya ka bozolo bala biso maka mususu diplomatie wala nyoso to boy yango to lobi bo posa bo tele mapote mboka la biso ke avant to lobi décembre 2019 le 23 ba opposa soki bo sali loko tela bino tout bo sala ba démissionnaire population congolaise ko yoka bino te na lobeli bo opposant soki élection sala mina mboka o tendeke bozolo bala biso bino tout bokende boya vers population te botika population aluka leader na yepe tozala tina mendele te mendele boya ko kosa biso te na ba négociation boya ko kosa biso te tona tina na bilo te Macron zolia bien na mboka la yo o mususu soki Trump bozolia bien na mboka la bino bozo tokola ba minerai na biso bozo tokola biloko na biso Joseph Kabila zo pesa bilo bozo zwa yango bozo kosa population o ba pays frontalier to ala tina na bilo te likamba Congo était li congolais moko problème à Congo congolais bundala nango yemoko mona mboka Congo fungola misu ozana ona opposant te ozana ona mutu azoyo kela yo te ozana ona mutu te o akosimbola maboko bunda bitumbalo yo moko bunda bitumbalo yo moko tika ko bomande ko congolais tika ko kotela ndeko lo congolais na ndaku tika ko sele kulula ko kata ete po epa zo souffrir akei moko kumbe kumba kumbala ye akei moko tokola zelo na ye abimina mbongo yo na buto kale kende ko kale ba konzi wala boyebi bisika bazalaka bokende kosala katakata bisika bango bavandaka tika konyokola ndeko no congolais aza lelo côté ba chinois ba ya bazoteka la détail yo congolais la Chine koteka la détail banani ba favoriser bango ba konza mboka eza la opposition za majorité bazala batula bango ba liaka mbongo bango ba soutenir bango ba soldat kolobate na sima Nigérien okuta colonel moko azakala général moko azalakala soda ya seso ka kangaye soda wana ya bomona wapi Steve Zaolanga bomona wapi Jean-Jacques Soki mobali ya mbinga mobali na pièce no nanda koloba pièce so tondamo bomona wapi bande kolanga Gilo Mpinga pasteur comme on pesa ngate l'Afrique du Sud de loboza combattant bobenga ko pasteur bo commenter bo télémission ozole la pola mboka na yo nanda Mpinga ya Guy merveille omona wapi bino na Sud Afrique bino boteka ka détail misala bino bozo sala bafuta bino misola bien mais awa soki Sud Africa yao akomi ko konza congolais mais na Angola ba refile ba congolais to ko refile ba angolais te boko yoka pe batu bakoloba te ba angolais bazo tanga na université na biso ba angolais bazali awa mais bazo boma Mobutu merci soki ezaki l'époque à Mobutu mais siko ba angolais tout bakei pe bande ko banga ezali pasi pe mawa chinois akangeli ba soldat bota likambo pe abengi général bien le bobima pas ba soldat na tie ba na mabusu ndenge la zolo bazala 15 jours sikoyo chinois gouvernement congolais chinois a gouverné congolais na Chine congolais a gouverné chinois Nigeria zoteka détail na place congolais teka détail boni boyeko opposition la binani soki bo sola kila Kabila malamu to komi opposant soka pesi mbongo siko opposition loko sala yango tabo kosa population congolaise te mwana mboka Joseph Kabila zo manipuler bino ti lelo na yebisaki bino kaza mayele bo saka na yete carte na yaza mayele ayebi ete bo posa boko peser te mais ba opposa bo la kisa population congolaise de quoi vous êtes capable maloba nanga ya suka yango bande ko la tondi bilo botondi mwana mboka kone nanga likoyela yo okoyeba te aulu wala likoyela yo okoyeba te aulu wala motuluku ya ba congolais bazo kufa nzala bazo violer bango bazo boma bango likolo na yo olemi solo na yo ozo continuer ko coloniser bango manipuler population congolaise sala théâtre yo malamu kasi un jour okosamba la nzamba ba congolais un jour nzambe ya ba congolais ko telema liboso na yo botikela ba congolais ba vana bango marche ambalo ava congolais bima il faut opposer aux ala bobi misa ba congolais ba marche bibimi c'est la teba que le kotambola ba kufa lelo Rossi akufa na mona ke opposant moko te Rossi lelo akufa papa ne pas kufa kana kenaka matanga na la bilo kaka opposant ya kate bana ya batu bazaka na insécurité bazana nzala bino botindika bango na ba marche bino moko bofandaka cette fois-ci tolingi ba leader ya opposition tous les 7 leaders bozala liboso ba congolais balanda bino
soki ezaka français akolobala bango pe ba discours ba okende te nga molobele wa bango la ko sensibiliser bango ba kende te et puis bo finga bango te ke ba mayele te bino bo sani bino to finga bango bino bo sani piste nya solution bo pese bino batu bolobaka ba congolais bino batu bozala Kinshasa ba mayele te bango bino bo la piste solution bino ba oliat bango ba olia bo tika koloba bongo merci na bino nyonso lelo pe na zane sengote na makambo na moni na ane sengote na makambo ezo salama toza ba nyama te na ane sengota mukiete soki ba luka ba kamikaze ba pesa ka misolo akimisi libota langa la bimika kamikaze pour la République démocratique du Congo Lumumba Frankie Diongo nzambe akosunga yo botondi mingi la bino nyonso merci na yebi ke sango ekokomela bino bolanda yango la bokebi pe to manyola yango elongo nzambe apambola bino merci na kabuya l'homme puissant azaki na nsima ya caméra merci na Pape J directeur ya recherche stratégique merci na Sango Mokonzi pare ya bemiso bangai merci na Jimmy Bohembe Cordon merci na ba Congolais nyonso bobenga ki la sala émission pour la bambela babino nzambe ya bakoko nzambe ya Jean de Dieu Mwambi Kadima Mulaya nzambe ya Simo Kimbango nzambe ya Mama Kipavita nzambe ya Congo oza wapi tolembi soki masumo to salaki yango ndezo nyokola biso na koboya Mobutu tokotisaki bapaya tokotisaki banguna tofukai mabolongo la se tolobi limbisa biso yokela biso mawa saela biso ngolu na ope bikamwa na yo tombola biso tango bana Israël ba reconnaître ki mabena bango ya kobomisa ko tindika liloba ya nzambe musika tango bazonga ki na conscience babela ki oyokaki yoka biso pe saela biso bolamu merci nzambe apambola biso nde tomona na mikolo mizali koya Rita Mawete la fa propre bye ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.